la famille, sali famille Bota. Balobi famille Bota. De Mama Belle-Vie Candila patrona. Est-ce que vous allez awa? Famille Bota, c'est vraiment vous allez, hein? Si vous êtes d'accord, on a topé vous êtes vraiment présent. En tout cas, on a la possible. J'aime la bino, hein? Et on a vraiment la possible. J'aime la bino. Et ça, on a qui ton amour na kaba j'aime na bino ton amour na ba commentaire na bino vraiment ça me fait du bien quand des balobana lo poto na français et ça langa qui lengue ça langa qui toko makasi balobi vraiment en tout cas yo au côté pour la première fois na chaîne ya Family Bota News TV to bengo vraiment au s'abonner abonne-toi en tout cas au cliquer la cloche de notification pour qu'à chaque fois sur toutes ces émissions vraiment et comme il a eu vraiment aux Zwango rapidement. Voilà. Tout le monde péchalova. Péchalova en tout cas, beaucoup au côté vraiment. Au like vidéo que ça la bien ba dinachou. Tout le bien ba dinachou. Ba le bien maman dinana la douce. Moi c'est tika tendresse n'est défaut. Ba le bien vraiment. En tout cas, gros bisous à toi, maman Dinana. Gros bisous à toi, maman Ixi Pechanga. Gros bisous à toi, maman Belle-Vie Candila, patronne Biscap Bozali. Les trois femmes. Oh, bazo bouger monde. Oh, vraiment, ba femme. Femme, oh, baza na maturité. Femme, oh, bazo sama kamba nene. Hein, na monde ya cinéma. Oh, bazo sama kamba nene. Oh, baza les femmes au grand cœur ne balobaka. En tout cas, gros bisous na bino. Félicitations na bino na moussa. Vous allez pour ça là vraiment nzambe apambo la bino nzambe amon la bino la famille to bele libino nyonso balobi film na biso mama nanga film oyo eza matata film oyo eza matata yo no kotite na kata film na biso babi kota na lombango kota oketa mariage na ebité to bengoni mariage truqué ou mariage truc. En tout cas, Bella, tu comprendre titre wanizo boma. La famille, mariage au film au qui toko bandikulanga 7e épisode non. En tout cas non. La famille, yo no koti na mariage traité. En tout cas qui est kota lombango. Kota qui est kota la yaya. Au mon niveau écriture. Ya Belle-Vie Candila patron na Poutine na bango. Écriture à l'écolo, écriture à haut niveau, et puis il y a mon niveau à jouer. Non, baby, bande kolanga. Façon Belle-Vie à jouer, façon à celle qui est épilepsie wana, non. Il faut sa actrice. Il faut appeler mon message na scène, au message derrière pour jouer, so au message en tout cas la famille au kokate. Poutine a bêti, je vous dis non. Poutine est extra. Parce que nous avons un parole nyos. Au sentir que parole au c'est Belle-Vie azali. Belle-Vie a la rôle à mawate a joué la parole net au monaye, a joué la parole ba soda, to moni Belle-Vie a joué en tout cas joué partout. Oh, tu vas kaka, muta jouer kaka kolela te, Belle-Vie jouer kaka kolela te, mais là ba te belé. Oyo baka na rôle moko. So tiena ba casting so e simba te, faut me meka na ndenge na kindara. So me côté monsieur simba te. Surtout so me na kolela e ko simba te. Mais Belle-Vie a polyvalente. Donc akoko ke kota kolela zali moté mama azali. So pour lui me mena ki yanki azali. Pour tout mona nenga joie. To mona. To moni oh moi c'est libala ya bi aza moi c'est libala ya mabe aza to mona ye na film on bazana papa c'est la deuxième fois papa c'est to mona pelinga imposa donc pour dire que aza polyvalente donc Belle-Vie non au problème beaucoup artiste au complet artiste au complet la famille beauté ce que non ko ça botielanga ba j'aime ko botielanga ba j'aime beaucoup commenter boloba so na ko ça opena boloba ba lokuta boloba beaucoup commenter nga beaucoup commenter ça la bien beaucoup commenter le ça bientôt beaucoup commenter na comme na loba to botiaka ba commenter na mi botielanga moi cœur wana ça me fait du bien famille bota et là bon côté ba dinachou
babi suka na ebisi bino film moko mobange ya film mariage trick mobange ya film kindoki ya mama Marie-Jeanne emonani na miso donc Marie-Jeanne ndenge azalaka na belle vie azosekisa belle vie azalaka très bien na belle vie ok ele moto aoluka ye bandeko bomoi mokinde eve oyo mpe balobako moto okoka kolia ne moto osala mabe yango wana tomona filme oyo qui peut croire ndenge Marie-Jeanne bokilo moko babaka extra qui peut croire que Marie-Jeanne ndenge azana akoki kozala porte malheur ya mwana na ye hein qui peut croire personne personne mpona oloba na bino motema ya moto eza sanduku motema ya moto ozomona moto aza na ye boza na moto boye ozokanisa oyo mpena yanga orke boyebi te nasepelaki na parti moko belge alobaki l'épisode je crois épisode 6 ou 5 5 je crois entre 4 ou 5 épisode wana oyo belge alobaki ke abie nga nalingana na bato ntango bayambaki papa Serge ntango ayaki na ndako ya papa Serge akuti mama Marie-Jeanne na bongosi boye te nga nalingana nga bato nde balingaka nga te ya libanga bordure makasi oyo belge abeti belge akoma répondre bino na bafilme abaki na monoko baosala yango te na bafilme akoma répondre bino direct je vous dis o wana ezalaki libanga ekwei na mato ya bato eza na bato ekwei libanga na ekweyaki eza pamba te eya na bato barecevoir libanga wana belge alobaki wana en 20 te boyoka gu mama belge olingaka no bato balingaka te vanda na baoyo balingaka yo mondo ekomi bongo ozala na baoyo baza na yo baoyo baza na yo te baza ya yo te baoyo baza na yo nde bango wana nde baoyo ya yo donc mokili ekomi ovivre na oka bongo toana na choix te monde teme bebi makasi makambo teme ekoma mabe makasi tovivre ka nde tovivre mokili yango eke na oka bongo eke ka nde nzambe azomema biso la famille non film oyo en tout cas film moko kitoko je vous dis ndenge nona tia na mwa entre parenthèse mo boye na mwa makambo banungunungu oyo eza na kati ya réseaux sociaux bandeko la famille bato ebele bando batunenga video na tiaki bando otunanga Laetitia c'est qui ndenge na ya korépondre un peu na video oyo Laetitia aza moko bazaka na X peshanga pire vraiment pire alors boyebi ka ndenge ezaka nde lelo Marina laba akoma ennemi ya bato nyonso balinga belle te nde mo pe Laetitia mwamba pe akoma sujet ya mokiri sujet ya kofinga à travers X peshanga lokola azaka na X peshanga bakook pour ne pas monopoliser bamo mpona kotanga babitanga eloko na eloko na kombo na bakook baza wana mpona kofingaka kofinga ndeko na biso Laetitia mwamba mpona isile tema azalaka na isile boyebi kaka bango nde bakendaka nango alors je vous dis ekomi sane de trop ndeko na biso Laetitia nde nasalaki bino émission auti so kosala live donc ekomi piken Laetitia abe otika bango te bayaki so kofingi na bacommentaire ayeli bango lisusu ayeli bango sur live ko moko akomi abiyoku tokokipe o te toana na ntina toza na posa ya visibilité bato barépondre est-ce que oyo osani oyo okomante poani yo moto oyo oza na posa ya nini toye awa kosala na kamwa ya bango bazalaka te na soni te bazala loka bato mo baza na gwata omoni gwata nde ezalaka evandi oka awa koma bisika na bato bolinga te vanda ata na fenêtre suka ata na fenêtre mais yo okota ti pour commenter bazalaka miteme bakuku wana osanti ke mitema evimbaka bango te nakota kaka naloba bana mitema moko impossible mponga babisika bongo so na koti mpo na kota apete mais soki esalamiki na koti nga babiloko bomona na zwako ezalaka na TikTok omona TikTok nde babwaka mwa baextrait na bango tozwi mais oyo pana vanda na bachaîne na bango boye nasala yango te mais suisi soki ezalaki ke na bale kokota na bachaîne na bango okoti no suka na fenêtre nozala te na kozwa elema na tia commentaire na nga nosala yango te fumoka bato mo bavandaka na bandako na bango te banika bandako ya bato basoso ba bienvenu baza partout
baza partout mitu na bango kaka etambolaka par-ci par-là yaya oyo olia poison likolo akendaki na bandako ya bato place poison kobimela okoyeba te nous namona genre bafani ya boye te ata kuti bafani ya fere ya weye soki ya fali bazala boye te bafani moko en tout cas c'est trop bizarre hein? C'est vraiment mystique nakoka bino te babileti c'est pas bingala bango pick and pick bayende kolanga lelo sele bango live yaya minute ka mukie minute ka mukie alobi ba commentaire na bino ndolongola te na otika et si alobi penza je vous dis abi ya olemba te boye na tongo ya na midi boye omoni bateau sans blague trop c'est trop bango ce qu'on dit baza ba comment on sabe monsieur basele eloko ba koso eloko mo bela télévision ba bika ke olobelo te boya no loba te bo sele lo te siko ba ba tout mo pena fo moko kena ba on est to kena ba on po ba tu basala pe fort trop to loba na ba te répondre ba tu ba continuer kaka pour dire que dans ndenge na bango bon bazwa marcher alors to linga pété kaka ba réputation ba te beba kaka bino boloba lo te bo vandi ki me bokangi non oyo eza bavideo eya bavideo ezotikalaka na YouTube bavideo moko ekotalamaka des années bana bakoyaka bakotalaka bavideo alors s'il y a des répliques il faut to répliquer mpona kosoigner baimage ya baartiste na biso nous devons répliquer tokotikaka bote tolobaka totiki image ya bato mosusu bazotikala na babiloko na mitema na bango ozomona mpo bango nde baza na bato mo bachange na bango te basala yango mpona kokotisa bavi na bango londe basala mpona kokotisa bavi na bango eza te keso bino bovandi silence bovandi calme boloba te nde bango baloba te bango bakontinue kaka koloba yango wana il faut ntango bango bazoya kolobaka bamakambo oyo eza lokuta biso il faut tosalaka il faut toya kosala barecadrage na biso ya propre oyo eza ke tozobimisa bavérité na makambo bango baolobaka bafausseté oyo bango baobimisa biso sikoyo tozobimisa bavérité ata un jour bato balota na balo comprendre te bato bazalaki basemea des troubles bato bazalaka be bazalaka bonne faut toka koéclaircir makambo ndenge ezali tokovandaka te tovandaka bata balobi mpona bela bakosele makambo alobi te toana temps te tomoni place moko na kati ya video na biso totalaki 7e partie ya film na biso tomoni niveau nde bazwi makolo ya Bellevue wana eza réponse bino tobengaki makolo poussière tomoni nde bazwi makolo ya Bellevue bazwi ka makolo ndenge avandaki na lipapa na bien wana atiaki na makolo bandeko nanga tout ça eya babilo mo befo tolakisa bato te oyo bango balobaka wana eza yango te parce que un jour baoyo bakoyaka après biso baoyo bakoyaka kaka bakotalaka baémission bakoyebaka na bango te ke Bellevue asalaka boye bakoyeba kocomprenaka te ke estce makambo ande kolobelaki ya solo to lokuta te alors mpo bacomprendre il faut biso tosalaka baréplique mpo bacomprendre il faut biso toyaka na badroit de réponse ya makambo bango baolobela mpona Bellevue ata un jour bato bakondotaka Bellevue akoki okola na ye akomi soki koko akomi soki nini bato bakoyaka badescendant na bakotalaka bayaka ndo comprendre bavérité bango balobaka boye bato mpe mosusu basalaki émission ezalaka boye te ozomona juste mpona kosoigner image toana mposa kosoigner baimage ya baartiste na biso toana besoin kosoigner image ya ici pechanga toana mposa kosoigner image ya Bellevue toana mposa kosoigner image ya Dinana baza mpe kaka bango te bamisu mpe bazali me bango nde baza cible mpona motu moko nde bafingamaka bango nde baya cible parce que bango nyonso baza bato baza deja babimi oyo batie motu bavoyageaka bazongaka ozomona donc bato mo batie da motu kotoloba na vie alors yango tozomona bango nde baza cible mingi yango biso nde toza boye rôle na biso ezali mpona kolongola oyo nyonso ezali baanti-valeur molimo wana nyonso ya kofinga bamakambo nyonso wana oyo bato ya réseau sociaux baozwaka wana mpona koya koloba mpo bazwa bambongo na bango baganye bambongo na bango na fin du mois oyo bazoliaka baargent sale nga na benga yango alors biso towana devoir ya koya kodenoncer il faut toyaka koloba tokokanga minoko na biso te mpona baartiste na biso babiso kolingi moto osani odefendre
Ce que linga moto ata ba lobe mabe yo ko défendre été non. Non, ils ont raté. Tous obligés à défendre la belle vie. Tous obligés à yoka kama makambo na bango pour biso to défendre. Pour biso to loba contraire na o bomba lobby. Ozomona. Tous obligés. Surtout tu quand quelqu'un de bon ils ont battu sous ba ochona mitu na ba biso oui famille bote to koloba ke biso. To chama comme la bonne mututé. To kipango to tebi kiza lokuta. Mais est-ce que batu nyoso balandaka? Batu nyoso balanda ba réseaux sociaux ba kotaka na internet ou peut-être ba yebi na ba vraiment kamba belle vie bien té. Est-ce que batu wana pe ba comprendre les biso batu famille bote to comprendre? Non. Ba comprendre démonter na biso la famille. Alors nous devons dénoncer. Il faut te lober la kango. Hein? Il faut te lober la anti-valeur. Il faut te comprendre quelque chose, la famille. Tous à la wana kate oh boy petit. Non. Non. Ils a bon oti. Tous en la photo loba. Tala niveau ya film, taba film ba va comme la biso na yango vraiment akokana ba vie l'écriture. Ko tomba ba ka koloba wana ba film asalaka azoka ngo ba asalaka beya. Biso to koloba te to kanga mnoko na photo ya koloba. Tomba o pointe so belle vie ba kolo poussière bébé. To tali makola belle vie na théâtre les bâti. Il faut to ya kolobela yango. Si c'est déjà poster, il faut te poster yango. Comme ça les gens vont comprendre que eh ba tout mususu. Pour biso ba ta famille bota. Si tu comprends là, sans faute. Aujourd'hui, sans faute. Mais il y a d'autres gens, oh non, on va comprendre. Alors, on va comprendre la vérité à travers les missions de ça pour la belle vie. Aujourd'hui, à travers la contre-attaque, on a vu que on va le bébé, tu as attaqué, tu zong si bon en là. Tu longo et l'eau comme un bébé, on va le baki. Tu vois? Il y a un des bons qui ont avancé, qui soutenir l'artiste et la biso. Et non, il y a caché. Bon, bon, ma internet, ils ont tika, la vidéo, ils ont tika là. Biso tozo bomba yango to lo ba pe lo côté na part ya belle vie. Non. Toko sala yango te. Toko zala ka te ka pote comme ça be mishoka ko kumisa belle vie comme ça te. Si un ça ne va pas na ngambu la bomba lobi pour la belle vie photo ya. Ko sala photo ko ça réplique. Famille bote s'il vous plaît. Botika na ko pekisa ka biso botika bango te. Bon, moi, les filles, c'est mon bas. Ah, zoloba. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut agir. Il faut tout loba. Il faut tout loba la famille. Eh, il faut vraiment tout loba pour qu'ils aient bien. Pour la construction artiste, la biso auto lingaka. Pour la poutine qui est deliboso. Ozomona. Bota niveau film. Mariage truqué. Mariage truc. Eh, quelle inspiration. Quelle inspiration, je vous dis. Junior. Azamwana moko azamwana étoile. Yango Marie-Jeanne a occupé belle vie ko boma mbala moko ti. A profiter na ko tie maladie. Ozomona pour sentir déjà qu'il y a quelque chose na katia ba belle vie. Ozomona à sentir déjà. Junior avec le quoi avec qui protecteur mobe ya belle vie na katia ndako wana. Ozomona Marie-Jeanne sko à comprendre. Yango mona habité to tchana maladie. Maladie non ezalé comme ça partir maladie pas ko sabe ba profiter à coucher na ndenga maladie. Ou bien à longo na katia ndako wana parce que moi déjà ndenga zo ko intoxiqué pour que papa sache a benga ne pas mon déjà qui awa na kokocha lokolo na ngati na kokose eloko na yela kiti. La famille fille même kitoko. Tous vraiment tant ko landa ngo ça bien famille libota. Tout consommer film au bien. Tout consommer en gros vraiment. J'espère qu'il est au à la 8e partie. En tout cas, tous à la côté si maintenant bouger et que ça la bien. Tout betabaka vraiment s'il vous plaît la famille. Film même qui toko. Mais monsieur a bien et puis une des belles vases jouer en tout cas na li ko le bébé la famille tout consommer 8e partie et que ça la bien. Voilà la famille na ka ko le film moi mki. Tout ça l'analyse de to mesana. En tout cas bocha ba commentaire na bino nde film ezokende. O bino bo moni ndenge ni ezokende en tout cas bocha ba commentaire. To moni niveau gesho. Ninga kende ki na papa. Donc en tout cas film eza kitoko. To moni Naomi pendenga ye ko révéler Poutine. Papa Serge alobi na belle vie yo bombela kingai. Mais côté na ye
abombela pe belvi alimbisaki tala motema mutu yaya to consommer film, ok, to consommer film. Voilà la famille. En tout cas, la lingi bino mingi, tu dois vraiment consommer film parce que film est kitoko. Le cœur de l'homme est méchant, est mauvais, voire même. Eh, motema mutu ça vraiment ma bé. Ozomona. To lingaka biso nde basala biso molama biso to koka kosala ngo batute. To lingaka biso balimbisa so me biso to koka kolimbisa batute. Ozomona. Puti na otalisa biso. Mobala avandi na ye. Ya bombela ki ye ki abala. Abombela ki non? Et ko bima na me ko bimisa alobi belvi andimi abeteli ku famille bisolote andimi ango ayokeli mobali na ye. Mais ye pour la maladie belvi pe bela na ngo te. Mais si réellement et ki abela ango mais au moins il réaction à papa Serge. Bota est-ce qu'on réaction à belvi bota réaction à papa Serge pour dire que motema mutu belvi on l'accepte na ba film ou la famille de consommer film ou tout chikango te ezala bien. Vraiment la tiki bino tout à la film on se retrouve après. Bye bye.